voiture eye etuti pan. Voiture ezoya etuti pan et projeté na distance ya ba 20 mètres. Donc 20 quelques mètres. Akwei pa amekotombo la mutu mbala moko pa alali libela. Ba voiture mususu ezakoya. Moko ezalaki na mopanzi boye. Ezalaki na carrel na ligne oyo te voiture etuti po voiture etutaki ebungi. Voiture mususu ezalaki na kote mususu wana bazoya nzela moko yango siko ekatisi eke kote ekoti na ligne oyo muto baniati ye. Mbala moko efrene ba voiture mususu ezakoya na nsima na vitesse yango pe efrene po bamonaki na musika batuti ye apumbwe baprojete ye na distance ya plus de 20 mètres. Akwei amekotombola mutu mbala moko alali akufi libela. Voiture wana oyo eyaki koto po protéger bato mususu batuta susu te tango ba voiture etelami. Voiture yango ekati susu ekoti na ligne mususu na carrel mususu wana ligne obomonaka ekaboli banzela pembe babengaka yango carrel ekoti wana ale ekenango ba voiture mususu etikali wana ye alali wana akufi sur place. Mpote bapapa bamama bandeko, mbote baranto na barandonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo, bandeko na malili oyo nyonso. Ndeko alati pe bien abombi nzoto a se protéger na malili. Ndeko azokatisa batuta ye pan. Voiture batuti ye pan. Voiture projeté ye accident wana tango batuti ye. Donc ebwaki ye obobengaka. Et projeté ye. Ebwaki ye. Bandeko. Voiture tuti ndeko. Ndeko akwei wana te voiture mateli ye bongo te. Voiture etuti ndeko. Ndeko apumbwe. Apumbwe avole. Amati mwa likolo. Akekwe ya pan. Na ba distance ya 20 mètres. 20 et quelques mètres. Ndeko atomboli mutu. Conscience ne ezako sala. Mais ndeko akufaki deja. Ata tomboli mutu akufaki. Tango akitisi mutu sur place atikali kolamuka susu te. Bandeko voiture oyo etutaki ye ezakoya na vitesse. Ba oyo pe etikalaki na sima ezoya na vitesse. Mais voiture oyo etutaki ezalaki na ligne mususu. Voiture mususu pe ezalaki na ligne mususu. Tango oyo etuti pan oyo aza na ligne mususu ye pe azomona ndenge batuti e projete mutu. Voiture wana oyo etutaki ebungi. Voiture oyo yo etuti te eza na ligne mususu
ekoti mbala moko efrene ekoti na ligne wana etelemi devant ndeko bisika kwei po bakamion mosusu bavoitire mosusu eniata ye te. Bavoitire mpe oyo ebanda koya na nsima emonaki likambo esalami wana, bamonaki eloko moko eza protege, bayebaki te soki mutu, soki saki, soki ndeke, soki mbwa. Me lokola voiture wana mosusu etelami, bala moko bango mpe badimine. Sima voiture etelemaki elongwe wana ezongi eke na ligne mosusu ekontinue. Ba oyo batikalaki na sima bango bafrene vraiment, bango nyonso bamoni sikoyo oyo alali wana aza ndeko te, aza mutu akufi, mutu mwendo. Bandeko, bandeko, bomoni mokili yango ndenge ezalaka. Mokili eza ndenge wana. Mokili esalama ndenge wana. Mutu ntango alobaka ke un jour tokokufa, mutu na mutu aza na arena ye. Misusu bamonaka nga mpe ntango mosusu mikolo nalingi nakufa. Misusu bamonaka ngai liwa lelo te, eza penza musika. Misusu nga fona batela kaka lokola na misambela sambelaka makasi. Ntango nabetaka bapriere Nzambe ayokaka nga. Naza na makambo ya mike mike elakisaka nga ke Nzambe ayokaka nga. Yango wana aza pe sir ke akokufa après 100 ans po Nzambe ayokaka ye. Yango wana tango liwa eyaka, ata oimaginaki te, me tango eyaka eza kaka po yeba eza kidiba. Même oimaginaki, même oza grave l'hôpital, ba docteur balobi moyen te, nakanisa 2 jours okokufa. Même mbala moko tango ba docteur babimi yokofi na 30 minutes. Ou bien tango mosusu ba docteur babimi bazongi bakuti yo kaka vivant. Babeti batour bakuti yo kaka vivant. Baye tour mosusu bamoni yo ozoloba olongoli na leloko wana batiaki yo akorespire, balobi kolongola te, yo lobi non, nga naza na nzala. Balobi mezongisa nano wana azobezela docteur, yo lobi naza na nzala, olingo zongisa te. Babengi docteur akoti, alobi olongolaki eloko wana poani, yo lobi me butu nyonso nalongolaki yango nalalaka nanga nango te. Soki infirmière aye nakosi kotyango. Docteur akamwe batalani, bameki kotika yo pendant 1 heure batelemi wana, batie biloko na nzoto na biloko ya etalaka batension, etalaka nyonso na motema, mozo fonctionner ndenge ezalaki te. Ale obimi wana liwa atiki yo te, make na ye kobeta crack. Bandeko, eza somo. Ndeko na biso nakanisa bomoni ndenge batuti ye. Na voiture etuti ye, moto atuti ye. Tango mosusu na vi na ye nano atuta aniata ata moto te, ata lapin, ata soso, ata mpuku. Me atuti moto amoni pe na misu na ye. Po tango atuti ye, moto yango akwei wana te,
yani atie pine mati to akoti na se ya muntuka. Bongo te bandeko. Atuti ye pan. Ndeko voiture est protégée. Ndeko apumbwe. Donc, oya tuti ye amoni ye ndenga sote na bisika kwei. Ye a continué aleki. Surtout oya tuti amoni penza bien te. Mais oya zaki na mopanzi amoni très bien koleka mutu oya tuti. Amoni penza mutu ndenge a se protéger. Ndenge ba protéger ye. Amoni accident e bandeli. Te suka. Amoni na ndeko na biso ndenga kwei. Atomboli mutu. Atelami te. Makolo pete. Atomboli mutu. Netalinga la muka. Do mutu. Omoni na mapeke mati. Akiti mbala moko pa. Ndenge bomona ka museleke te. Atombola ka mutu. Abeti yango na libanga. Mais oya tombola ki mutu. Azala ki museleke tete. Ndeko na biso. Abeti yango bisika kwe ya ki pa. Mbala moko atikalo la mukate. Bandeko. Bokoloba papa robot. Pourquoi yo lobi? Tangba tutie. Akwe kuna. Akufaki mbala moko. Sima tomboli mutu. Papa robot. Mutu soka kufi. Akoka. Kotombola mutu te. Oui, bandeko. Mutu soka kufi. Akoka. Kotombola mutu te. Ndenge toyebi na mokili. Ndenge ba medecin pe ba provaka. Ndenge elobamaka pe. Ndenge nga papa robot pe na yebi. Me bandeko o na lobeli bino bundi melanga. Ndeko na biso akufaki. Tango tomboli mutu azalaki kaka ya kokufa. En tout cas, na yebi tina te. Mais atombolaki mutu ya kokufa. Akitisi atikali ko bouger lisusu te. Bandeko azalaki ya kokufa. Nga papa robot boya kolukela nga explication te. Boya kotuna nga makambo ebele te. Ponga pe na yebi kaka neti bino boyebaka. Soki moto na situation wana batuti ye akwei atomboli mutu elakisi nana kufaki te. Elakisi atomboli mutu azobundana na liwa tango alali sima nango akofi. Mendeko na biso tango atombolaki mutu azalaki ya kokufa. Alors devoir oyo makambo o na lobi ezali pona batu ya kisi te, eza pona ba ndoki te, eza pona basali ya Nzambe, ezali pona ba oyo alobi andimela nkolo, asambelaka Nzambe oyo akela ye, akela mokili oyo, akela biso. Nzambe oya solo. Yende ayebisa bino makambo oyo. Papa robot alobi. Yende ananola bino makambo nyonso banda e bandeli na bando loba émission te tango na kotika koloba ye aloba na bino na lobi titango na kotika koloba na émission oyo. Sima nango oye kolanda na sima o babando loba wana ezakaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse nanga ya basi na ya mobali bango balobaka na bango ndenge bamesana koloba.
me na lobi oyo alandi ebandeli ndenge na lobi liwa ya ndeko na biso ndenge batuti ye na muntuka oyo alandi en tout cas komitungisa te surtout nga papa Robo kotuna ngai te na commentaire pe kotuna no ngai te na WhatsApp pe kotuna no nga te na telefone pe kobenga nga te otuna nga mema émission oyo tindela yango mosali ya Nzambe oyo azali réellement mosali ya Nzambe nalobi te otindela ngo mutu moko amibengamaka mosali ya Nzambe mutu moko apriyaka pe aparlaka en langue me amibengamaka kaka mosali ya Nzambe ye moko na mutema ne ayebi aza mosali ya Nzambe te tango mosusu azali ya diabolo to tango mosusu azali mutu alukaka Nzambe me nanu amonani Nzambe te nanu Nzambe alobela ye te me ye moko aimagina Nzambe alobela ye ye moko aimaginaka Nzambe alobelaka ye ye moko aimaginaka tango ateyaka molimo mosantu mutememaka ye wana te koyelanga komemelanga émission oyo na basala ya Nzambe ya imagination te na basala ya Nzambe ya diabolo te na basala ya Nzambe ya baskro te na basala ya Nzambe oyo ya bamazisien ya bakisi bango tu wana ya diabolo komema na bango te mema yango réellement na mosali ya Nzambe oyo aza penza mosali ya Nzambe oyo penza abondelaka pe azalaka na communication na Nzambe ou bien yo moko meka nanu kotala tango mosusu ozoyeba te yo moko osololaka na Nzambe tango mosusu Nzambe ayokelaka yo tango mosusu kaka lelo oyo avotala émission oyanga outo solola na Nzambe tata oya solo oya kela biso akela mokili akela manso yango wana ngai papa Robo na ye koloba na lobi liwa ya ndeko na lobi muntuka etuti ndeko na lobi ndenge ezalaki na lobi ndeko ndenge akwei surtout na lobi ndeko akufaki tango batuti ye deja akwei pan ndeko akufa matomboli mutu aketisi atikalola muka susu te pandeko nga moko pe nazokamwa mutu akufi deja matomboli mutu normalement ekokozala bongo te fo ezala ndeko batuti ye ndenge batutaki azobunda na liwa ti alali akufi libela me siko eza bongo te ndeko batuti ye akufi atomboli mutu ya kokufa ale mutu ekiti susu na se atikali kotelema te bandeko botikala na Yesu Nzambe azala na bino kimia ezala na bino boboto bondeko esengo tozala malamu eloko eleki bolingo ezali te foko evitaka kosala baninga mabe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamenangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho, ya Elengi à Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamenangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamenangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.